Maman. Oui, maman, likamuni to moni yo zolela na bébé boye. Oh bébé na yo. Bébé na trois mois mali to sakana ye. Acha mwana msepi mikolo nyoso mwana zolela mwana diminuer. Nakena mwana na hôpital. Na kalisi ki pota di bumu. Balabi abebise na misapi. Bon, maman, mais kana ko isa balandi ya molia télévision. Mwana oyo yo zana ye. Mwana na ye moko. Mwana na ye moko aboti bena. 3 mois. OK. Maman, zelana maman. Sikoyo yo oya ko remarquer ndeni ke ye achaka mwana misapi kelelo sango eba na lelo ke ya viole mwana na ye. Mais kana ko sika na mwana ya kofongwa ma. Ba pota di boso na sima. Na kalisi ki pota di bumu na kena mwana na hôpital. Ne balobi abebisi mwana. Mwana ba pota partout. Di boso na sima. Dans la sexe ne ba pota partout. Ba pota na sima. Sikoyo maman, yo oya ko remarquer ndeni ke eza papa mto osala ni mwana. Si pas c'est na tika ka mwana. Mais leo to na to sala bisimi bale na ndaku. Na mwana. Na pesa ya mutu mususu teka bisimi bale. Après maman. Abomikai. Maman. Mais quand on solution maman, hein? Faut ba konzi bazolanda yo, ba ba na éclaircissement, hein maman, hein? Sikoyo tant bola la bino mi bale ko na ndaku. Balobi ke papa da salini mwana. Yo o remarquer ndeni ki ya papa. Mwana zolela. Mwana zolela. Mwana zolela. Lobi na pomo lobi na vone na kiti alali na etoko. Ye papa. Moni loboko daye na zokotsa mwana loboko. Suko mwana zolela lela. Na kalisi ki pota libumu. Lela kina mwana na hôpital nde balobi abebisi mwana bandakala. Ba pota di boso na sima rouge. Siko maman. Ba pota on peut ce message ni maman pour na cas et ça mi a violé. Ah, prison, on appelle Omi Boma. Omi Boma té. Ah, que de prison on a Omi Boma. Ah, que de prison Boma. Moi na ya 3 mois. Bébé na ya 3 mois Zambé. Bébé na ya 3 mois. Maman, tu as filmé un bébé. Moi, c'est nos bébés. Moi, c'est nos bébés. Vous en êtes d'accord? Ok. Bébé, on a bébé. On peut se communiquer bébé. Bébé Bénédicte. Hein? Azan âge nini? Ok. Papa, tu me banana. Bébé Bénédicte. Hein? Moi, on a moko boti. Maman Zolela. Alors, yo. Bébé Simon, on a moko. Papa, mais quand on a ça dans la télévision, les caméras ils ont nini. Et l'on est poussé au salaire actuel. L'état du sol. Ah, ça a été moi qui n'aime ça. Ok, nous allons nous créer mon salaire. Après. Ah. On a eu rien ni na organi ma on se on a fait. Donc yo belo monter. Mais maman, waza moi sina oti. Est-ce que moi so bena akoko so makabena ati niveau boye. Que moi so bi que so yo ke prison ya mi bomi. Oni bena moi so bena akosa la actuel. Mobile na mo bola nenda ko moi ko so makam. La volonté na bon tu na sani na organi ya volonté. Est-ce que bino mai bozaka malamu nanda ko? Wa bi no banga la na musala asepela kati. Na ndeni asepela kati. Asepela kana musala ko tika kaye mo na mbetu benene. Na mbetu. Ah. Ni atika ba mo asepela kati. Na yo ko sepela kati. O ya musabutu na sani ni nga sa pona bango ko bango bazala so na sani. Siko papa, munga ngalobi ke mwana si ya baby na sima na liboso. Baby si mwana na moko. Nga zala ita ya ke na ye moko. Bon actuel lobi ke yo akuti ozo temi sapi ya mona ki yo. Na era ni, botu na eji. Mwana ya tongo rasiko. Osenga na ko pesa. Eza lu. Papa lo bango eza lu nini parce que papa wana tout d'abord alobi azwe baté mais maman confirmé que ezali ya bon. Pourquoi on te dit nani? Maman ou papa? Non, il faut papa. Wana. Hein? Soki a fait peut-être ma bé, ba papa wana na bébé wana ba communauté pas munga ka koyeba soki ezali papa wana ezali c'est ça le problème. Basi nakata ndako ekoma ka pe boye. Ozana matata na mobali. Oluka ko sa dikamo boye bo mbala kende prison souffrir. Parce que tout passe na bo test mona makambo. Basi musala manga ko oluka ba problème. Tamu sa matata na mama mususu ba contrôler malamu. Eza la paix ya solo mobali oyo ataki mwana musala parce que yala la na musala. Alors ba vérifier pe ba yeba pe docteur wana oyo alobi ke mobali oyo a violé mwana na ye. Ba mususu mwasi musasa ndoki. Matata mukeka na ndako ba oloba. Ai ba ba misaki ye na bébé Bénédicte. Papa eloko ni mobali aleli ke mwana ya ngai moko. Basi base be na mboka oyo. Mama ba viol et mo soki ba viol bimi mara o non mobali. Réellement. Combien ba ke prison papa? Est-ce que maman pena ko kosa mobile makam? Ezali. Ce sont des choses qui arrivent. Pourquoi la maman? Na bébé.
Bon, c'est pas pour nous. Pas contrôler. Enquête à ça là. Et mon maman, je dis, sur qui a ce que ça m'a bandé quand maman a lobby, il fallait depuis le premier jour à fonder l'État. Bon, on ne sait jamais, il faut pas vérifier. Il faut pas vérifier. Force n'a volé. Autant de seulement dans l'examen. Moi, je vais repenser à la nuit sur le hôtel là. Moi, je vais repenser.